Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci, Naba Onyo, soit Balandi des shows d'Enar TV. Ceux qui ont potanga les lomba liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV au Talakaba Réalité. Tu es un sujet à Mike Kalambay, na Pasteur Walesa. Quel est le problème entre les deux personnes? Vous allez brancher, n'a pas ça au détail. Et puis si mbutu, et puis si vraiment boulou, et puis si mirmir. Problème ya kolobake Mike Kalambay zwa kindokinanga et kota katinayo, nous on est là. Des shows d'Enar TV, rien que la vérité, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir, nous on est là. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV, des shows d'Enar TV au centre. Yoka sko makamundenge zopela, yoka, tu ebite est-ce que tu peux s'arroger baka raison pour na kolobake non 2020, nzambe ako beta ebele. Tu es habité. Est-ce que Roger Baka, alinga comme prophète de la nation ou pas? À vous les claviers, bisotozo salakaka analyse. Quel est le problème maintenant entre Mike Kalambay et Pasteur Walesa? Et ça, dans vidéo moko ezo circulé, c'est-à-dire morceau ya vidéo ezo circulé, et ça vidéo moko est daté, c'est-à-dire et ça vidéo ya kala. Na début ya carrière ya Mike Kalambay abandaye kole la musique ezo talamate. Topé musique ezo yo kanate ata yembi. Bon, ezala qui sorti ya kolobane tolobaka kapana biso surtout en RDC. En toute chose, c'est la sorcellerie. En toute chose, c'est du blocage. Tokoloba ondengwana, c'est-à-dire Mike Kalambay azala qui bloqué quelque part, soit par la sorcellerie ou soit je ne sais pas ndenge tokenda na ona RDC problème ya prophétie na ba pasteur. Na RDC yonanga toza témoin to yebi ndenge kenda na RDC en chaque chose ce qui est tambolité c'est la sorcellerie, en chaque chose ce qui est tambolité c'est du blocage. Vrai ou faux? Dala brancher toke na détail. Vidéo ya Pasteur Walesa esali tour vidéo ezoko tourner na banzi na lobela ki on a ba émission eleki yoka biso tozo salande analyse mais tozo confirmer te. Je ne suis pas là pour confirmer, mais j'ai fait l'analyse. Yokanga bien à l'obi analyse. Quel est maintenant le problème toqué na détail pour comprendre? Mais toko lingato recourir plus na Bible. Bible pe lobi na mikolo asuka bokoye babonka na misala na bango. Nous on est là. Bible ka yango moko lobi susu bokoye banzete malamu na mbuma nango. Toza wana bokoye banzete na nzete na mbuma nango. Nous on est là. To courir toujours na Bible pour te comprendre lo ni toloba. Voilà pourquoi na lobi ndengo wana. Baebi Bible makas, baebi côté ba verset wana ezali, to koyeba bango kaka na misala na bango. Mais kolo emo pa lobi na mukolo asuka akoloba te na yeba ki yo te obande ko ganga na kombo na ngami ozalaki yanga te. Nous on est là. Rien que la vérité. Question ezanine. Vidéo ezo circulé ya Pasteur Walesa tangu apambola ki Mike Kalambay. C'est-à-dire, ezalaki kaka morceau vidéo wana o ezo circulé te ezalaki service mobimbe ezali na kati wana, c'est-à-dire ezalaki un moment de prière pour tout le monde. Mais Mike Kalambay pas ezalaki na kilti wana, ayaki pe kofukama en fait, ayaki pe kosenga prière. Pas ya Pasteur Walesa par rapport ya ba activité musicale na ye e bandaki kotambola bien te. Pasteur Walesa yebisaki Mike Kalambay après toutes ces paroles, ayaki kobimisa parole mo na suka lobi boyi, na suka te mayaki kobimisa parole mo na katikati wana alobi boyi. Kindokinanga ekota kati na yo. À partir ya kindokinanga okomona makambu na yo ekotambola, miziki na yo ekoyoka mape kotalama na mokili. Nous on est là. Tokangika maloba wana. Pourquoi tokangi maloba wana? Selon analyse au biso to sana des shows d'Enar TV, landanga na bokebi. To saisir non maloba wana lobaki na kozong sosko sima po leka na comprendre. Tant Moïse mbi abelela ki gege na musique, mutu moko ayeba ke tozoyemba gege azalaki te. Biso tuto bande koyemba kaka longola ka soni, nzamba lola asalaka na ngonga au nom de gege. Mutu ande koyoka azali te biso to ande koyoka au nom de Jésus,
nzoki ezalaki au nom de Guégué. Mais bateau bayaki ko révéler Guégué, eza bateau baza na spiritualité élevée. Bayaki ko révéler Guégué. Bayaki ko révéler biso en fait Guégué, que eloko wana bozo loba, eloko wana bozo yemba, eza Jésus te vous chantez Guégué. Guégué c'est-à-dire vous célébrez les diables. Nous on est là. Tant que yaki ko zala révéler batu nyonso bazala ki dessus, biso tout Olanda qui on voit plusieurs fois na banzi yonanga toza convaincu na eloko wana keza au nom de Jésus te c'est Guégué. Bayaki ko vérifier na ba musique ya batebele ba yemba ki Guégué. Toyebi ba kombo batu nyonso ebimaki na ba musique ya Guégué ponga na bandela kotangelo ba kombo te yonanga toyebi oya yemba Guégué toyebi bango. Pour le bate ki non olobaki boepo oyebi ke yepe azali na kati ya ba kombo wana te na otanga ba kombo te mais yo yebi batu nyonso o ba yemba Guégué na RDC. Voilà, nous on est là. C'est-à-dire poto yeba ke ba yemba Guégué na kati révélation yaki tango révélation ye biso tout yaki ko comprendre que tozo célébrer diable derrière la musique. Nous on est là. C'est-à-dire musique ezaki belé mais na kati wana kombo a diable ezali na kati mais ezali difficile pour toi bango. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Et ça la plupart des pasteurs bazo ko utiliser ba kombo ba diable, bazo ko utiliser ba magie na kati ya ba parole na bango sans que biso toyeba. Il y a des paroles où sortent, il y a des paroles qui sortent rapidement na munoko batu mususu, ya basali mususu ya faux, je veux dire ba faux pasteur. Pour un vrai pasteur, à cause il a toujours combo Nzambe. Mais il y a toujours des langages ou des noms qui sortent dans le bouche des pasteurs rapidement dans le yenge. Yo kangote. Et ça, on va révéler biso Guégué. C'est difficile pour te comprendre que c'est Guégué. C'est-à-dire il faut prendre le temps de réécouter à plusieurs fois pour yo kapenda que c'est Guégué. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et ça n'a pas pasteur et belé tant bazo sambele la kabiso yaya. Il faut yo kakaba parole nini bazo bimisa. Il y a des paroles qui sortent na lo yenge ya makele na lo yenge ya kolobamba mbang a lobi makamususu sans que yo yeba. Mais par après bato bazo la révéler par l'esprit de Dieu, bazo kende ko décortiquer ba langage na bango, nous on est là. Parce que vidéo basala ya Mike Kalamba ina pasteur Wale ça eza vidéo moko daté et oumeli. Mais tala les lotan vidéo ils la révéler après combien d'années? Beaucoup d'années. Tu vois? Mais ce qui qu'est-ce qu'on analyser ba parole ya pasteur Walesa. Na yebite na Bible, est-ce que toki ko senga puissance morobo au nom de la sorcellerie? C'est juste une question yaya. Je confirme pas nazo sala analyse. Est-ce que toki ko senga bénédiction morobo au nom de la sorcellerie dans la Bible? Na ebité totika ko confondre bénédiction na sorcellerie. Totika ko confondre le nom de Dieu et le nom du diable. C'est ça. Il y a des choses ou bien des noms différents. Tant tolobi ke oza kozwa pouvoir na kindoki nanga. Bon na ebité mbamso ezaka ande toloba lingala poto uta ko sola pena mama moko habité. Papa ezaka ne toloba lingala na kindoki nanga. Bon, point d'interrogation. Est-ce que le langage Jonathan ebimai na munoko ya pasteur Walesa? Est-ce vraiment langage ebimi par dérapage, par erreur ou bien kaka ndenge pe tolobaka lingala yango ebimai ga par dérapage ebima nango pe leka ndenge wana loyenge ou bien eza vraiment ya solo ke alobaki na kindoki comme la sorcellerie à kotisi na kati ya Mike Kalambai? Juste la question de savoir. Tozaka kapona analyse. Yoka kindoki et pesa marana ba façon ebele. La magie c'est lire, c'est par lire. Magie pose magie kindoki. Il y a la magie au kozwaka ba bouquet ba livre otangi esprit ekoti. Il y a les esprits au ba ki kokoti ça juste par des paroles. Ba lobeli maloba ona likolono esprit ekoti. Ba ki ko peso kindoki na maloba kindoki ekoti. Également par la Bible, par la puissance de Dieu. Bakot sarabiso puissance de Dieu par la parole. Juste la parole, puissance de Dieu, qui peut libérer yo. Aux yeux de délivrance. Et également qui n'occupent et kotara juste par la parole. Parce que des fois, il y a des serviteurs de Satan qui ont la puissance diabolique, satanique. Oya kolobaka alikolono ekoti na katanzoto na yo. Na cirque oza d'accord on ngai, pas de sentiments, osa la sentimenté. Des choses de Nar TV, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Nous, on est là.
des choses d'Enar TV au centre. Nous, on est là, pas de sentiments. Landa Blo, on a l'obéza analyse, je confirme rien. Mais nazo pesa yo ba paramètres de voir les choses plus loin. C'est-à-dire, il y a des paroles. Ce qui n'a zongelio, ils ont un témoignage de type moko kombo na enani. Mobaïsa, abanda souza, mobaïsa, abanda souza. Type wana témoignaka, nazaka mwana muke, mais na ebi témoignage wana. Abi mutapesa ka endoki. Pasteur na mutapesa ka endoki na église. Atongola kaye 7 pompes. 7 pompes batongola kaye. Na église, bapesa kaye 7 kindoki. C'est-à-dire quoi? Bapesa kaye 7 esprits. Ya kindoki. 7 pompes batongolier bapesi 7 esprits ya kindoki. 7 milimo ya kindoki. Batongola kaye na pasteur na ye na kotanga komba pasteur wana te. Soko ebi témoignage ya mobaïsa abanda souza. Et ça témoignage à Kala, là j'étais encore trop petit, mais ça témoignage de bandé koleka mingi nanda kuna biso bandé ko tchanga ba bande cassette à l'époque. Et kotanga na matoi na okiko peso témoignage wana ndenga témoignage ti lelo. Mobaïsa abanda souza. Pa te belé ba ebi témoignage wana na Kinshasa. Muta pesa ka kindoki pasteur na ye atongola ka e mai. Na pompe batongo la rabana na Kinshasa. 7 pompes apesi 7 kindoki, 7 esprits pasteur. Na kangi parenthèse wana ngaka pour comprendre. C'est-à-dire quoi? Ce que tu as analysé maloba o pasteur Wale Salobaki, moi je confirme pas tout ça la analyse. Pour ne pas oloba que non des choses d'Enar TV. Alobi pasteur Wale Sande apesi mai kalamba kindoki non. Tout ça ko analyser maloba na ye. Yango na tuni boye. Maloba oyo pasteur Wale Sabimisa ki kindoki nanga Wale sa ekota kati na yo. Kindoki nanga Wale sa ekota kati na yo bakomona kindoki nanga Wale sa okoyebana pe batu bakoyoka musique na yo. Est-ce que ezaleka langage kaka nde tolobaka na biso lingala ou bien langage kaka nde malobe dérapé na munoko ou bien c'était vraiment la sorcellerie oya kotisaki kati ya Mike Kalambai? C'est juste une question, c'est à vous de répondre, c'est-à-dire le clavier est à vous, donnez-nous vos réflexions. Yoka, tant que ça, l'émission Boeza non plus poto fingana, eza poto réfléchir. Tout ça, la émission loko la bana nzambe, parce que Bible et le Bible koye babonka na misa na bango. Nous on est là, on ne critique rien. Et tindi pete yo longwa ko olongola ko ndimana yo envers ton église ou bien envers ton pasteur. Mais quelque chose est que non, kende na musika na réflexion na yo. Koko isa kondimate. Yo fukama tuna nzambe, est-ce que biloko bazoloba? Est-ce que révélation wana ya parole wana eza vrai ou eza faux? Si tu es convaincu que eza faux, garde ta foi yaya. Koninganate, pourquoi les gens sont agités? C'est ça la question. Koninganate, les vents peuvent venir. Mon pépé ya ke me maraba faible, les plus faibles mon pépé ko me mabango. Comme peuple loka boyeko za la juste un vent ezoya kaka pour ningisa ba plus faible et ke na bango. Garde ta foi. Nous on est là. Garde ta foi. Sambela nzambe otuna est-ce que mon pépé oyo il y a 2020 car ande baloba ki 2020 et belé ba kokweya. Est-ce que mon pépé oyo ezaya bien to ezaya mabe? Sauf que nzamba révéla kaka oyo ezaka bien pour na bana na ye. Nous on est là. Mais na kolingana ebisa que vidéo wana ezali mobimba nango ezaki kilt ou bien ezaki service ya mobimba. Mais batu bakati kaka morceau ya maloba wana kindoki nanga ekota kati na yo. Yonga pe na tuna kibwe. Est-ce qu'il y a aussi la manière d'avoir la bénédiction derrière la sorcellerie? Est-ce que na Bible tona kosambela toki kosambela pe ko tia kombo ya ndoki? Parce que tant lobi ke zwa kindoki nanga ekota kati na yo. Kindoki ça veut dire comment dirais-je? Sorcellerie ou eza kati nanga ekende kati na yo. Est-ce qu'on peut prier aussi la sorcellerie dans l'église? Nous pouvons aussi évoquer la sorcellerie dans l'église. Et c'est toki ko sala pe ba langage ndengo wana na kati ya église. Tanto nga na yebite yo ko ebsanga kete na église pe oki ko sala la langage ya kindoki keno kindoki nange ko taper kati na yo bon. Et vous allez bien au rappeler biso des fois pe na ko sambela na bite moi na nga na sambela o kindoki nange ko takati na yo et vous allez bien et vous allez bonne prière pour na biso to bota banati ya basi na mibali comme ça to sambela rappe bango tango memi mwana mobali o sambela o ebisiye kindoki nanga e ko takati na yo et vous allez bien. Et vous allez bien parce que ezana ba prière mususu o biso to yebite binonde sengeli bo ebisa biso ke ezalaka. C'est ça nous on est là.
Soki ezalaka lobi ezalaka. Soki ezalaka te loba te des choses de Nar TV ezalaka te. Soki ezalaka loba des choses de Nar TV ezalaka nango koloba pe ke non kindoki nange kota kati na yo ou bien pasteur no pa okiko sambelelo ayebiso ke kindoki na ye ekota kati na yo. Et que ça la bien comme ça bande kopé ba oye ba te nga des choses pe na ndo ça la ba erreur nzoka mutu pa ko chelo imposition de main a lobi ke kindoki na ye kota kati na yo. Voilà. Comme ça, quelque part, qui pasteur azo sambele anga lobi ke kindoki na ye kota kati nanga des choses, je vais accepter. Nous on est là. C'est rien que l'analyse, hein, parce que biso to comprendra bien te. Je confirme pas, tout ça na bino analyse. Mais na kati analyse na pesi ba paramètres belé à vous les claviers. Donne-nous la bonne réponse. On n'est pas là pour s'injurier entre les uns et les autres. Non, on est là pour réfléchir ensemble. Voilà notre ambition sur des choses de Nar TV, rien que la vérité. C'est-à-dire, morceau ya vidéo, oh, ya pasteur Wale Sanama Kalambay, et ça li tour. Et puis c'est polémique. Balobi boy, kindoki amai Kalambay et outaki à partir ya wana. Yango biso to est-ce qu'on a kata maloba au pasteur Wale Salobaki. Est-ce que quelque chose à la vrai que baloka ki mai Kalambay à partir ya wana? Est-ce que c'est vrai qu'il y a pesa qui est kindoki a solo? Ou bien ils ont juste des paroles et déraper dans mon quoi mutu allez batu ba considérer on a ba modèle mususu nous on est là mais eloni na kolingana biso ezana kindoki waku ko pesa ona mai ya komela ezana kindoki waku ko pesa na eloko kolia ezana kindoki waku ko pesa na maloba ya on a biso que ezana ba magie ou bien kindoki mususu ezaka juste à répéter la parole derrière la personne qui te dit lobabo esimananga lobabo esimananga. Une fois répété ce genre de paroles, automatiquement il y a l'esprit qui entre dans toi. Il faut y bango. Il y a une parole nous ba ça rabiso que répéter boy ya soit sir yeba elokoni yozo répéter. Il y a les esprits qui viennent comme ça, juste à répétant ce qu'il t'envoie de répéter, vous répétez à plusieurs fois comme il t'a indiqué de faire et automatiquement il y a les esprits qui se transmettent à toi. Clair et net, rien que la vérité. Voilà, nous on est là. C'est-à-dire, tu as qui éclaircir le problème où il y a Mike Kalambay, il y a pasteur Wale sa mbutu. Batu ba benga belé des choses de Nar TV. Ndenge nini olobaki, ndenge nini toyoki balobi, tozo mona ba vidéo ezo tambola. C'est-à-dire quoi? Tozo ko sala ba émission avec support de preuves. Tozo sala ba émission avec support de la Bible. Nous on est là. C'est-à-dire, il y a une sali émission où support nange za Bible. Bible lobby, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Yango wana. Bible nde lobby bongo. Siko yo kende ko décortiquer Bible. Oye ba pourquoi Bible loba ki bongo. Ba loba ki peke ya mabe ba ko ya ebele. Est-ce que na kati wana na ba o nyonso bazotanga pe baza na kati ou bien ça juste vent moko diabolique o ezo yaka pona ko kwisa kondima bana nzambe. Point d'interrogation, nous on est là. On ne condamne rien, on confirme rien, tout ça l'inde analyse, à vous les claviers. On comprend dans mon déni. Et cause en onka les ont dit, et cause en onka mon pépé, cause les rères ya maloba nazolo ba ernyos, à déraper car maloba. Yamwe sali bongo, ou bien c'est réellement, il y a la sorcellerie derrière toutes ces paroles abimisa qui likola Mike Kalambay. Point d'interrogation, tout ça, on a des choses de Nar TV, ni pour, ni contre, rouge comme rouge. Noir comme noir, nous on est là. Voilà notre ambition sur des choses de Nar TV. Yoka, benga biso na ba sujet à bien. Tindelanga ba émission, en fait. Tindelanga ba vidéo. Tinda ba preuve, ba audio. Nyonso, benganga pesanga ba histoire vrai. To le bela sur des choses de Nar TV. Problème ya Mike Kalambay na pasteur Wale sa ezana vidéo vrai. O ezo circuler par rapport ya maloba wana. Ngam na lobité na lobi bo ezana vidéo vrai. Morceau ya vidéo wana ezali o epesi mirmir oyo. To lobi te que pasteur Wale sa azandoki. Non. Na lobi bongote. Na lobi pete que pasteur Wale sa za le faux. Non. Na yeko sala analyse ndenge mbutu. Ndenge vent o ezo circuler par rapport ya mokso ya vidéo wana. Ya unga pe na elibino ba paramètre wana to meka ko réfléchir ensemble. Ce qui au moni keza bongo etali yo. Ce qui au moni keza bongo te etali kaka yo. Kondima na yo nde elakisa yo wapi yo ko telemela. Ezalaki abino humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala Bronché, émission sous César Koya. Ciao.